Merci chers téléspectateurs. Nenge bozalaka kebele ya kolanda penza magazine ya bino oyo elobelaka bino actualité ya solo Lingala News na Parani News oyo penza yemoko papa pati bantule na Lingala News oyo alobaka vraiment botondi nenge kaka tolobaka. Olobi nini papa babu oyo babi mbote na bino bandeko nyonso ya Lingala News pe ya Paradis News balobi dio oyo ekosilaka te kabanyaka jamais danger bo disposer te na bino pona kolanda émission kitoko de l'autre ko la CG moko oyo et concerné bandeko basi vous êtes toujours connecté wana pambate lelo non lité ya malamu. Vraiment lité ya malamu oyo tozoloba ke bandeko basi penza baleki kutu ba mama penza ba mama batikali na 25% bandeko basi ba komi kutu na 32% baleki na 100 ba komi na 132% kutu ezalaka te vraiment oyo tomoni penza na bandal esami na Chibangu vraiment ekamwisi biso na Chibangu ekamwisi biso penza ba jeune fille ba comme la rapidité penza ya koluka kaka mbongo oyo komiti wapi ba jeune fille tola mukana tongo penza tonton babu et petit passe oui mauvais parti dans tous les sujets oyo tokolobela pe eza makambo oyo eza kosala ba ming na commune ya Bandalungwa voilà bandeko mibali bozala prudent pamba te bandeko basi oyo bakoti bamonda mabe mpona kobebisa bavie mibali ya bato kaka mpona kozwa mbongo bandeko na ngai ba jeune fille oyo soko tombe na jeune fille oyo omona akobanda kosala yo dépense noloba ete mwana mwasi oyo alinga banini boga ona zana te bien keba azana intérêt makasi bandeko na ngai bozala prudent bandeko mibali ba jeune fille oyo bazosalela mutu moko boye bozala prudent mundele oyo koti awa na RD Congo si vraiment na banal pona kotize ba jeune fille opesa bango ba $200,000 pona baela yo nzoto ya mwana mbali c'est ça la manière nini boza na expliquer bino bandeko na ngai soki otombe amoureux na mwana mwasi oyo akoma kosela dépense yo pe kolangwa bolingo mwana mwasi olinga pona boga pona taikeba asana intérêt osala na mutu moko boye akofutela na mbongo ya hotel bokobima na ye kasi makambo kosala yo okomona ntango yo kozwa ponyo lali ye akozwa ciseau na ye akokata yo plan bandeko na ngai ciseau kudu te bana bor moko baotambola nango eza penza électrique soki atie kaka boye nyonso to elongwe mbala moko bandeko kaka boye banda na motolu ntina se nyonso elongwe azwa mobimba bana basi wana ake bapese $200,000 bafi ya bandala akokata yo troisième jambe ndeko na nga mobali yebake okotika na bongo ploda ye bozala prudent tala ne baotokata masa oya boga baotokata ye penza kaka boye bakati ye système epai ya mwasi na kati hotel bato hotel gidiba mpe bayebi te bakati ye système alingi yango bien tie na gol mpe ake na ye kozwa $200,000 na ye na bopete sikoyo momi wana alesi yo azwi bamasa na yo alesi bango otenga funa zana bamasa bazo ayaya ozwi penza chance anga azaka boga bamema bango balandanga pe afuteli na chambre lisusu chambre yo moningo tembo komi lokwa faire lokwa fali po bachibe ndoka nde ngane naza boye na wana leader bamwe balandaka ngai ndeka balandaka fali nde balandaka fere nde balanda inosbi oyipe nga bamwe balandaka ngai nde balandaka leader na biso gez maweti baziyo soso ya bonane oyo tokobokola po tolia alingelo bulu na ndenge ya danger Noël ngai alingelo bulu na ndenge ya danger kutu eza pasi papa pati bandeko mibali bozala prudent bana basi oyo ya badulese oyo baza kosala ya minene akosala yo dépense afuti na chambre ya hotel ntango kobima na ye akati yo troisième jambe leso 3 poulets yo bige non oyo mbongo ebele 3 poulets petio pe na yo amere ya palin ozwi momino motema na petio olingi kaka lelo
asali babalbo abaye so danger obaye bière na ndenga danger obaye ba drinks wayo aye na mususu osisi ka mukie baye na mususu yobi kena pecho penza no a musique pecho kana ozana ya mo betelo be ba chiffre ngane nazawa photo fana photo fana na Afrique du Sud photo fana na Belgique yomobi pecho penza di ngamna na komi leader nzokande azelo na ba 4 azolonda po abuka rendez-vous na 4h troisième jambe rekende système affaire eza ya troisième jambe système ekei ba jeune fille oyo ba dilaise ba komi ko kata ba noko ba troisième jambe to ba noko akolisa bela bozala mayele mwasi oyo ebino bien te azoya yemo akomi kolinga yemo opelo ba dépense sala mayele donc timba yemo susote ya nanga na la na pa na biso te to la na yo keba système yo kende ni ya wana bogar mo système keba système rekende pe na bandal kaka 3 personnes déjà ici ba 4 quartiers na bandal systématique bande ko ngai histoire to bête histoire vraie momi azu $200,000 apaye moi palais na bandal apaye moi palais na soki wapi afani na ye mais abomisi bato bande bokeba bande ko ngai histoire oyo toza ko beta eza histoire vraie ezosalama na bandal bafille minoritaire bafille ya bandal bakoti lingoma ya mabe akozulinga mobali akomi kosala dépense ntango akomeliso langwe oki na hotel akati yo systématique ye kuna kozila kombo soki yo okata yo te aza na bato na ye bamomi mpe oyo baye yolali bayebonde bakati yo systématique po ozolala wana yo oyeba te oyeba susu te ayabengi bato na ye ayebenda yeba kati yo systématique ola mukaka boyo hotel systématique eza to banolela tu daika wana na yango daika wana na hotel pendo pesa pasi to bapatima pasi makasima yango foto lobela pesa ki pasi to kolobela ngo lisu to kotika te nza bogar repso ninga lali bo mwana biso moko bandal olongola soni na bandal vraiment ninga bena mo suki na ye nwani sikoyo bogar mo mbal sikoyo petite moko boye aliesko plan bande kuna histoire vraie ça na bandal na commune ya bandal commune ya bandal eza na ba fille moko oyo ba osala ba faire wana te eza penza vrai eza na commune ya bandal na Chibangu ba wana nde to sana na Chibangu bozala mayele zala mayele ndeko zala mayele mbongo ya ona suka te zala mayele zana mwasi na yo fanda kimia na mwasi na ndenge na fanda na chemin nzinga nanga fanda biso kimia ndenge tonto babu afanda na elela afanda vraiment kimia si ngaya linga no kemba okweya na France ya danger nde to beka keza danger kala mingi te bomona ka keno yemo mona popia mukolo Brenda Iboko akita kin avec danger kaka netre ba avec danger Jules Muyuka mon ami d'enfance mon oncle propre ezara danger peu ezara danger obabi keno azara danger pe akozala kaka danger oyo boza na kati Europe na pesi no ba mbote ebele vraiment kaka ndenge ezalaka vraiment tonton Babu expliquez-nous muki bandeko na ngai histoire oyo eza histoire vrai makambo esama na bandal bandeko na ngai eza na clique moko ya bandeko ya basi oyo baza ko dépenser mbongo na bango pona mibali tango kolinga tango yo kolinga ye olie yo sala dépense ye akoma ko sala dépense akolisa yo komelisa yo yo buleki mwana mosala ninga pona tai na ngai pona longi na kitoko nzokande azoboko lokola soso akolio li 25 Noël tango yo poko tomber amoureux na ye olangwe masanga na ye afutoli hotel après na suka nango akati yo système otikali pamba yo kuna atikozula mbongo ebele talaka système siko bakato yango
bana basi tokotika te kodénoncer bango baautorité ya mboka fo batia bango maboko ndenge bakangaka bakabakaba ezalaka bato lelo batia bango maboko bino mpe bana basi oyo bosala bongo mpona tokangi bino te l'état zali jour tokokanga bino l'état zali tokotia bino maboko na ndenge aje kutu te oyo bozosala ezalaka te ekomi lokwa affaire ya barin tala mama oyo ndenge azolela mwana na ye ezalaka te mwana na ye vraiment mwana na ye moko oyo abota mpe kaka moko mwana mobali oyo bandeko na ye ya basi balingaka ndeko na bango ya mobali mais tala ndenge osali vraiment bajeune fille ya Kinshasa balingi vie ya pressé eza pasi bango mobali mpiaka pene na bango koya te balingi mibali ya mbongo eza pasi mpo na mbongo bakomi kosala nyonso bandeko na ngai la majorité bafille ya Kinshasa batie mbongo liboso bolingo na nsima tomoni kosala assemblée yebake so kosala mbongo te tata yebake akozwila yo manda mpe akopesa baraison bokomona na su te fo kozala mayele linga mwasi oyo palingi yo mwasi alingi yo te okoyeba ye na bizaleli basa mabe batondi ebe na ville province ya Kinshasa oyo balataka baperike wana bakonla bani babombelongi atiaka na perike omonaka yango banona olinga shirango omonaka ta suki ya maboko na ye te omonaka lelo atie perike lobi atie perike lobi atie perike lobi atie perike wana ekangaka wana vraiment fait partie bapetango basi bakomi expert na réseaux sociaux mpe na kosala bagroupe WhatsApp bagroupe yango ya badile oyoka o passage $50 nuit $100 soki mpe eza na camarade na camarade na ye mbongo no kaka ozwi bango mibale mpe wemi na bango mpona kala toyebaka bandumba mais lelo ekoma pena bapeti ya pale bana ya pale basala bagroupe ya WhatsApp ya badile wana mbongo na yo ozwi bango 3 bosala bango deal mawa mpe bamasa na bango oyo ya mabe bazoefinanse bango bakota na baje wana c'est ça yango tozobange babiloko wana biso tozokola babiloko wana ezalaka te biloko wana biso tokola ezalaka te yango toloba mpe bino bolinga te bosala biloko oyo bokopie ya bamindele biso toza idéologie toza babantu toza ba respect fo ezala oyo ndenge ezalaka vraiment tobeteli bino lisolo oyo esalaki pasi eza vraie histoire oyo bandeko na ngai na bandal ndenge penza mama oyo ti sikoyo kaka azolela mwana na ye babomi yango tozosenga kaka bacontribution na bino bacontribution na bino oyo mwa moke wana tokende totika na numéro WhatsApp eza wana ya Orange Money eza wana oyo tokotika na famille wana vraiment esali biso mawa esali biso mpenza mawa makasi vraiment tozolela kaka na bino mais bomona deuxième phase ngai kaka na tokoye na deuxième épisode affaire oyo ya troisième jambe bazokata simple serviteur na bino Pati Bantule ndenge kaka nazalaka na confrère nanga tonton Babu ndenge tolukelaka bino baélément ya danger batualité ya danger oyo bolanda mais boyede biso mpe tokomaka baplace misika mpo neti tozoluka tokóma na chute de Lukaya c'est ça oyo penza ogangi mai ye obeti yo yango siko toluka tokóma tolakisa bino penza ba miracle oyo ezalaka na Congo central na Congo mais tozoyoka neti mwelo mobu ebimi koto wana tokende mpe totala ngo toyeba penza Congo ezobimisa kaka ba matière première ya danger oyo ebimi na chute de Lukaya tokende totala tolakisa bino ke awa Congo eza danger yango esenga mpe finance pourquoi pas ko soutenir numéro Orange Money eza wana oza na Paris Orange Money eza partout tina ta $1 $2 et que sunga biso mpona badéplacement toyeba kobemela bino baactualité makambo ya bien esala bien Paradis News lingala news dio ya libela ça va totiki bino à la prochaine tokozonga mpona faire oyo jeune fille oyo bakomi kokata mibali système mpona mbongo tolobela ngo ezalaka te bana bandal vraiment